bana ya Afrique du Sud shalom. Nazana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pona le 25 ezali conférence ya bato nyonso tout. Bato bakoya le 25 te to koyamba bango pe le 26 te. Et sengeli na bino d'abord. Boya le 25 après le 26 to koyamba bino en privé. Pona ba oyo bakoleka délivrance en privé. Et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance. Bo contacter Papa Edi Diba. Boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans zela bino nyonso tu na moto mbote de partout bandeko balandaka biso na kati Diba TV mwana Congo chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe édifiant masolo oyo efongolaka pe elendisaka bino de partout oyo bozwaka ngai pe bolandaka ngai na bwanya bandeko nayeli bino message moko kitoko bamosusu bakozwa yango ya mawa mosusu bakozwa yango ya bien te mais ezali toujours message oyo toyaka kobetela bino na kati ya chaîne oyo olanabaka na bino bien tosolola yango na kati ya bacommentaire tosolola yango na kati ya bakoeme bandeko parce que c'est dernier temps toza komona et Diba TV mona Congo ou bien Diba TV mona mboka Congo to kopesa bino biloko ya malamu mais to kozwa ba retour te to kozwa ba retour te kompana bino to komona ba commentaire te to komona ba like te to yebite musala ezali koleka malamu to ezali koleka malamu mikite mais na bonzambe awa ezali chaîne spirituelle chaîne oyo ya nzambe oyo eteyaka pe elakisaka bato lolenge nini tokoki kotambola na mokili ya tata nzambe ezali ya bino monganga spirituel lokoto na bango Papa Edi Diba na yeli bino lisolo moko oyo ndeko moko ya mobali abengi biso pe accourir risque na vie na ye mpona koperdre bomoi na ye na baboti na ye lisolo oyo ezali pasi pe mawa ndeko mobali aza na Kisasa ndeko mobali asouffrir mingi aluki musala azwi musala te bakutana elenge moko ya mwasi nde asungi ye oyo boyokaka balobaka vraiment l'amour est aveugle ndeko mwasi aza kosala na société moko en place na Congo ya bien aza na poste moko ya malamu na titre moko ya bien elle travaillait très bien donc un jour un bon jour aza koleka na mutuka na ye atelemisi mutuka apprécier ka garçon wana nde basali pe foyer na bango nde ememi makambo nyonso oyo ndeko mobali alingi aperdre vie na ye à cause ya jalousie ya bandeko na ye baboti na ye na bandeko na ye wana ezalaka toujours petit résumé na kati ya chaîne oyo toujours mingi ngai monganga spirituel avant na banda masolo mingi nasalaka na mwa petit résumé oyo esalaka mpona kolendisa yo peuple de Dieu oyeba nini tokoki tosolola na kati kuna monganga spirituel ayeli biso na mokolo ya lelo do na mokolo ya lelo oyo nayeli bino yango wana yango tokokabula biso na bino boyoka lisolo oyo ndeko mobali abengaki monganga spirituel po te na manyola yango na plateau mpona kolakisa bino lolenge nini ya koyeba kotambola na mokili ya tata nzambe soit na baboti na biso soit na bandeko ou bien bacamarade nani akoki kozala jaloux ou bien jalouse na yo osala attention na vie oyo ya se Zambe yako yemba na nzembo Zambe yako tutela tolo Moninga ya baye bazanga baninga Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sur liboso na bino pona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux
nzambe akozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na fondation Sheila Mwanda nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment, Nazangi Robo, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, maman Lola. Merci beaucoup, tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila, na papa, na pisi bino mbote na kumbo na Yesu Masia. Atuko na ene sengo mingi ya kolekanga mama Chantal, na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osa la biso. En tout cas, c'est vraiment makasi. Na moni bana kozo bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokoso mata kaye moko te yango nzamba lola nzembo azanzamba ba vet nzamba zanzambe la ngai do akanisera bino Machela merci beaucoup olongoli biso swali mama Sheila Mwanda merci beaucoup zamba pambo na yo abakisalo mususu merci De retour na kati ya chaîne na bino oyo eyelaka bino masolo kitoko toyeli bino na le message ya liboso ya koyeba ke tozali koyamba prophète monene oyo tobengi prophète de la nation na nkombo ya prophète Moïse Makoma azali kokoma awa mokolo ya le 25 mai pe le 26 mai le 25 mai azali na convention monene oyo tobengi séminaire donc conférence convention séminaire ya monene ya côté ya peuple de Dieu kolakisa peuple de Dieu lolenge nini akoki kotambola na mokili ya tata nzambe parce que wana azali prophète de la nation oyo alansaka message ezalaka éducatif pe baprière na ye soki olandi yango mingi okokangolama na baproblème nyonso oyo ozali nango pe le mokolo ya le 26 ezali délivrance oza na baproblème na yo obelaka maladi esilaka te mutu pasi libumu pasi mbasu lokolo eswaka mutu eswaka kingo ebima bankusu eboyeboye yaka nango mokolo ya le 25 okotana na kati ya convention wana soki oassiste na convention nde okoyeba baregle nini ezali mpo yo kokutana na mosali na nkolo na mokolo ya le 26 alors bobenga numéro oyo ezali ya munganga spirituel papa Edidiba mpo bozwa ba-rendez-vous mpe bozwa ba-contact même na bapublicité ezali koleka ezali numéro ya moko na bino ya mosali na nkolo na nkombo ya munganga spirituel papa Edidiba moto na bangaka nzambe lokola kaki mpo nzambe nde azali fin nzambe nde azali liboso mpe azali suka alors boya na mikumba na bino na mokolo ya le 25 pe le 26 mai ekozala mokolo ya lundi le 25 ekozala mokolo ya dimanche boya ebele na baproblème na bino bokozala guéri spirituellement pe moralement pe na makambo nyonso bokozwa solution Nzambe akozala na mutu oyo akoya mokolo wana sans plus tarder tokoti na mozindo ya masolo na biso ya mokolo lelo oyo ndeko mobali abengaki monganga spirituel azali kolela koyoka pasi famille na ye moko lingi eboma ye famille na ye moko lingi esilisa ye mpona jalousie ndeko mobali ayebisi ngai monganga spirituel ndeko ngai na souffra mingi na vie na ngai na kemba fort mais azalaki garçon moko azalaki toujours persévérer et puis na ba destination de vie na ye oyo tolobaka na motu atelemaka na ntongo na bacalcul na ye na motu na ye alobi un bon ntongo atelemaka toujours atie mwa propriété na nzoto akotaka ville akendaka koluka misala partout na barestaurant misala ya basécurité akutanaka mpe na bacoup de main ya mike ndeko mobali abi asalaka oyo tobengi misala ya mema il fait ça abi azalaka sans hésitation mais la plupart epai akendaka kosala misala na ye ezali na restaurant moko ezalaka en face restaurant ezali ya ndeko mwasi moko aza na mwa meya na ye na vie abali nanu te ndeko mwasi azali bafille oyo bazalaka batantine oyo bazalaka ferme na badécision na ye toujours na vie abi ye mpo apesa bolingo na motu oyo alingi mpe kolakisa ye bolingo akopesaka jamais bolingo na motu tout et prétendait que amour ezali na bato mingi bananaka surtout soki ozali moto oza komona mare mwasi asala oyo babengaka femme forte akosala makambo na ye moko akutanaka toujours na bato oyo
bayaka kodecevoir bango mingi. Yango ye mpe ndeko mobali wana akendaka kosala mosala na ye mingi kote ya restaurant wana. La dame ayaka soki aparke mutuka na ye atalaka ndenge ndeko mobali wana asalaka misala mpe soki asisi misala nde na bwanya chebiskisi na bwanya nyonso ndeko mobali asimbaka nzela akei ezalaka na problème moko te oyo akizaka ou bien oyo ye akizaka bato. La dame asepelaka na batutude ya ndeko mobali, mais ndeko mobali meme asonjaka te un jour ke eza na mwasi moko koto atiaka kaka oyo tolobaka vie eza na baréalité nango ebele, eza na makambo nango ebele oyo esalaka ke nzambe ye moko ayebi. Nzambe so narepetaka phrase oyo soki nzambe alobi ke akomatisa yo akomatisa yo, soki nzambe alobi akokitisa yo mpe akokitisa yo, rien à discuter. Toyika makaka mabolongo na biso na se tobelela pa nkolo nzambe nde azali solution, azali solution lokola biso bamonganga spirituel lelo toyali basolution epai ya nzambe parce que tolelaka pa nkolo butu moi tolelaka solution ezwama mpe mawa na ye ekita na kolela na biso. Tozali banvière te, nous envions pas biso tozali kosalala oyo ezali baréalité. C'est la même chose na ndeko mobali. Bana ya SE, bana ya Afrique du Sud, shalom. Naza na nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya bato nyonso tu bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te esengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé esengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po bapesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Dipa. Boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans zela bino nyonso tu na moto bali asala kabisala na ye un bonjour ayeki musala na tongo ndenge ezalaka un mois 4 sakalanga mu na restaurant asengaka mwa mai ya komela akutani na kolo restaurant mama wana ye moko tantine wana jeune tantine abengi abi toto ya kozwa mai toto pa akatisaki kozwa mai pa mwana mwasi oyo tolobi na mokili ya tata nzambe chance eloko pamba bo respectaka mpe bandenge kotambola na ntongo biso bamisusu bamonganga spirituel na ntongo avana bima natiaka mabolongo na ngai na se nzambe fungola nzela fungola baopportunité na ngai nyonso ezala liboso yo moko ozala le maître et juge et meilleur soki oyeba osambela te mbenga mongaka spirituel nakolakisa yo lolenga kosambela mpe nakolakisa yo lolenga kosenga makambo mpe longola likundu ezalaka na kati na yo wana longola motema mabe oyo yo ozalaka nango okomona nzambe akopambola ndeko wana bapesi ye mai komelambelaki mai ndeko mwasi atuni oza na telefone abi wi na na telefone eza na whatsapp abi te na na telefone ya tintintin batelefone de touche ezalaka juste mpona kobenga soki bacontenere ye mpo biso toali bato tokitisaka makoya abi papa namonaka yo namonaka okende kosala mosala zwa nimero na ngai yango apres mosala benga ngai ndeko mobali mpe akendaki asali mosala papa apres mosala komokende 18h abi tantine moko na restaurant ya yebaki te ndekolo restaurant ayebisaki ngai nabenga ye il a fait ce qu'on avait dit abengi tantine wana ayebisaki yaka kota na porte noire na porte nsima ya restaurant ils ont resté ensemble ils ont bavardé basololi mpe place oyo bazwi solution bazwaki solution ezali ya bolingo la femme l'a dit la vérité d'apprécia yo l'homme il était d'accord qu'est-ce qu'il veut faire parce que awa nalobaka ezali chaîne oyo eyaka kolendisa peuple de Dieu koloba vérité na makambo ebele kolakisa bana nzambe okoki kokutana na opportunité na chance epai oyo ozali kotambola parce que nzambe apambolaka toujours baye oyo ye soki ozali ya nzambe te okopambolama te okomona monene na nkolo te okomona mpe bolingo ya nzambe te na makambo ebele tambola kaka na vérité zala honnête na vie twa motema nokitisa
Zwa tama ozalaka na motchala c'est contente-toi de ce que tu as. Tu vas voir les réalités. Yanzame. A prometaka te apesaka. Il va te donner ce que tu es en train de chercher. Boroka moi mingi pe ba mona ka pe nganga spirituel lobi boroka moi. Zamba pesi oui, Zamba va se souvenir de moi. Donc à cause se souvenir na ngai ndenga zo se souvenir pe na président of Menama, ndenga zo se souvenir pe na ndeko mususu, ndenga zo se souvenir pe na Simplice Mbere na mboka ya France. Ndeko mobali akomi mwasi ya akomi mobali ya mwasi wana bakomi ko vivre atiki pe vie ya kimema mema mwasi asombeli mobali na ye mutuka apesi mutuka apesi ye place oyo ya un homme. Famille na ye emunyango lokola mashi. Biso batu ya famille ya kote songolo pakala. Na kotanga quartier mona mobali place azako bimela te parce que kozala lokola humiliation ye kota insista ki lobanga bi non je peux pas faire ça pour bimate ke batu bavandaka na ba quartier wana ou bien bango nde bazalaka ba pauvreté. Tokoki kosala ngo te awa na ba raison oyo ezali normal parce que yo pe moto ozalaka na quartier wana soko okutana pe na ba opportunité boye yakana. Nde epai o wapi ndeko mobali aye kozwa ba opportunité amemi mwasi wana na ba famille na ye nde ba famille baboyi balobi te mbongo ezali ya mwana na biso biso moko deja na famille na biso comme tomoni mwana na biso akomi na mutuka parce que aza kozwa mutuka wana azokende nango epai na bango mais aza kolala na mwasi te parce que barespecte baénorme nyonso ya vie bakende nango na suka mpo basala libala. Mais koto ekomi te mbongo ezali ya mwana na biso. Ya lobi te problème n'importe quoi ezala ya mwana na bino pa biso tosi tozoli mwana na biso mwasi na système ya Kinshudi. Allez-y comprendre. Kinshudi ezaka bato bandundu te, Kinshudi ezaka bato ba Kongo te, Kinshudi ezaka na baluba ezali na bekolo tout. Donc bazoli mwana na bango mwasi sans que ya yeba parce que pourquoi maman na papa basali ba calcul ba vite te. Comme akomi na meya ndenge azobima bo akomi kozwa mutuka changer abiyema donc biso photo ponela ye mwasi l'homme asilika makasi azwi mwasi na ye babimi bake abisasi blague aye kozonga lobi azwi biloko na ye abi fini bino boyebi ndenge nazwi vi na ngai soki lelo nakomi boye eza mwana mwasi wana na nini mwasi akopesa nini mobali nde alukaka bino ngai napambolami na nsima ya mwasi oyo bango balingi kokoarie te bandeko bokeba na koponela biso basi biso mibali oubie boponela bandeko na biso basi lese mutu ye moko asala choix ya vie na ye. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te. L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio
mpe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele, non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, Cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Bandeko oyo papara oyo balingi baboma mwana na bango po te ye aboyi kotswa mwasi oyo bango bapropose ye pa yebisi bango neva ngai na kozwa mwasi oyo bino boyeli ngai te parceke boyebi te ndenge nini nga nakomi boye ere naza koyungana awa ere naza kobeta dame nazobima na programe ya kobenga telefone nayeba soki kuna na ville mituka ekoti mpo nakende komema biloko nakitisa nasbo bino na moma wana boyebaki te lelo oyo bomoni ngai nakomi na motuka na change abiyema naye na mwasi oyo na présente bino bino kino ça c'est mon trésor bino bolobi ke ye te bandeko balandi biso na bokebi na kati ya Diba TV mwana Congo nakozala na besoin ya bacommentaire ebele na kati émission oyo mpe baeme na bino oyo bobengi balak bakoeme ezala mingi parce que yango nde eza komema biso po te lobi monganga spirituel lobi YouTube et reconnaître biso mpe epesa biso force po lobi na bana kofungola plateau nayela bino bato oyo baza na baproblème sur place bo bana kozwa bango po boteyama plus parce que même ici en Afrique du Sud on a plein de gens qui ont des problèmes spirituels baproblème ebele mais monganga spirituel ntango mosusu moyen déplacer mingi ezali te toza kosololaka na batelefone mpo na bacause financière ngai nalelaka mingi te mpo na nakumisa mapa nzambe me nalobaka na bino chaque fois oyo amoni motema ebeti mpo na kokumisa kosapote komanyola kopesa mwa meya na œuvre de Dieu oyo koezitaka te benga nimero na ngai tokopesa o nimero ya compte mpo otya quelque chose mpo lelo oyo biso oyo tozoyi bakamera ya kitoko biso oyo tokomi na mwa bamicro oyo tozali koluka na ntango wana tozali kolela butu moi doseke tokende su plus loin mpona kosala plateau ya monene monganga spirituel na yambela bino bato ebele ebele mpo te lobi mosala ekola ndeko mobali alobi neva ye akoki jamais kosala eloko wana te babeteli bagazo na baboti na bandeko na ye akei na ye bango baluki ye de gauche à droite bamoni ye te bakoteli bonganga et pourtant mwana mwasi oyo mpe bayaki na ye azalaki déjà sorcière mwana mwasi alobi te ngai mpe na koperdre ye te ngai mpe kafonaki ndoki natake ye asasocie na mama na ye parce que mama ya mobali azalaki ne sorcière te me azalaki basi oyo bakomprenaka te ere aza koswana bato akokoswana nani ye mpe azwi envoûté na sorcellerie mpo batake mwana bango bapesi mwana ya mobali maladi emonanaka te maladi ekei na bahôpital partout tellement que la maman la jeune tantine wana ayaki na meya à faire voyager mobali inde esimbi te azogi na ye Afrique du Sud esimbi te bakomaki kotalela kaka nkolo un mois passé oyo bandeko balandi bino oyo balandaka biso na bokebi mpe na bwanya nde oyo epai baki kokutana na mosala nzambe moko apesinga kombo te alobi epai azwi lobiko na gloire yango wana nde epai baki korevele ye maladi oyo ozali kobela ewuti na nzela ya baboti na yo mpe na bandeko na yo wana basi basilisi mwasi wana mbongo basi bateki meme mituka mibale oyo bazalaki nango restauré kokokende par terre moyen kovivre eza sur te ti mwasi akomaki kozwa mpe makanisi ya désespoir ya koyebisa mobali zonga kaka pa baboti na yo bosala oyo bango balingi parceke ngai nazomona yango ezali neti kindoki nalingi te oyo akokufela ngai awa un bon ntongo mama aza kobima akende mosala nde akutani na mosala ya nzambe wana na balabala c'est ça que je vous dis toza na bavrai basali ya nzambe bazali oyo basalaka chantage te lokola baprofete Moïse Makoma akosala na baœuvre na ye nde epai yo komona lobiko na yo eno moto akosala marketing publicité ya koloba ngai nasalaka boye nasilisaka kituntu ngai nasalaka boye aye azwi etonga bato na kati ya Afrique du Sud. Il faut faire attention na basala nzambe ya lolenge wana eske bazoya koseme nini po mosala nzambe yaka sala etonga na yo ya yo moko banda kozwa bandibi banda na 1
mpe lobi okomi na bango mine eno okutaki etonga ezali yo okoti ozwi yango ozwi na mokonzi na bango ozwi mais c'est la sorcellerie yo moto okolanda ngai na kati ya Diba TV na mwanya benga ngai mpo ozwa mate ya kitoko eno kofinga te mpo ngai nafingaka te ngai nalobaka sembo mpe na bwana meme na yo moko moto osambela kati etonga wana oyebi ke oyo esalami ezalaka te mpe ekozalaka te. Maintenant à quoi sert de garder toujours cette bande parce que votre papa oyo oza kokumisa mon papa basi badémigre basi baretire bazwi ye puissance il n'a plus ces puissances là il n'a pas compris qu'il faut ramata na ngomba il n'a pas compris qu'il faut appuyer les bons dieux il n'a pas compris ça. Shalom peuple de Dieu, il n'a pas fait ça. Alandaki matériel azalaki mutu aposa mokili azalaki mutu ya kozwa kolanda babien ya moki akotisaki division yango nzambe apesi ye etumbu na résultat na ye. Faites attention ngai nazali maboko polele mpe maboko pembe nalobaka yango mpe butu moi oyo akoluka munganga spirituel na nzela mabe akokutana na nzambe nanga liboso na ye mpe akomona lobiko eza te soki azalaki na fer soki azalaki na chaîne ya YouTube ezali na babone ebele akotikala na bone moko ngai nazali ya solo ya nzambe bamekaka ngai te mpe basimbaka ngai te parce que nayali cher oyo nazingami na makila ba Yesu Kristu bandeko bolanda chaîne post publicitaire oyo ebongo tozonga na kati ya mozindo ya lisolo oyo ndeko oyo akangolami epai wapi ya mosali ya nzambe ya solo yango moninga munganga spirituel na bimisi baterme nyonso na bimisi manduki nyonso ya kolakisaki nzambe azali nzambe ya pambapamba te nzambe apambolaka nzambe apesaka na bato bali koluka ye ya solo. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida soka yokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana baza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te obakisa biso te nzamba beni obino nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Voilà des retours na kati ya chaîne na bino Diba TV mwana Kongo nasepelaka parce que elle nalobaka spiritualité mo nzambe ematisaka nga baplaisir mo na kati nanga parce que biso toali bato tonyokwami na bowumbu ya satana tozalaki bato moko tozalaki koyeba te qui est Dieu na mozindo tozali kosalela ye merci Seigneur komisanga zananga yoloki lelo tokoma kokota na mozindo ya spiritualité ya bonzambe ça nous fait de plaisir quand je prêche comme ça elle na kobeta masolo boye mpona ngai eyali lokola na kolendisa motu na koteya motu il faut motu asentir que oyo munganga spirituel ali koloba eyali makambo ya solo ndeko oyo wana ya mobali epai oyo wapi ye akutanaki mwasi na kutana na mosala ya nzambe ya solo nde epai azwi mobiko na ye kaka mokolo alekaki na première délivrance bacalcul de chemin d'esprit mabe oyo bango basalaki tukula epeli moto ndeko mobali azwi likangoli atelemi ndeko mwasi asepeli lobi azwi mobali na ye bazwi batransport bakei mosala koteka lobi nsima lobi bazongi après une semaine na porte ya ndako na bango bamona tata na mama na bango baye koluka bango na 6 heures pour lui demander yo okufi te bango ya tuni bango bino bakozwa koze oui toyokaki information oza kobela makasi ayebi te nakufi te nzambe oyo tobelelaka atelemisi ngai nzambe asali ya minene na kati ya bomoi na ngai calcul oyo bino bosalaki mpa na ngai oyo te mwana limbisa biso bicalcul nyonso bosalaki mpa na ngai nzambe akopesa bino réponse
bandeko balandi biso na bokebi na kati ya Ediba TV mwana Congo pe na kati ya chaîne politique oyo naza koyebisa bino makambo oyo tozali agressé na monguna oyo Rwanda kuna azali Kagame bandeko boyika mpiko na losambo nzambe yali mutu oyo basakanaka na ye te pa nzambe soki ozali kosala masumu senga pardon akambola soki esprit d'envoûtement yali luka pasteur no ya malamu luka pasteur ya solo luka prophète ya solo ndenge biso tozali na prophète Moïse Makoma luka okangolama epai oyo ozali la vérité rien que la vérité nzambe akutia yo loboko mpe makambo nyonso ekofungwama nde ezali histoire oyo ndeko mobali amemaki awa na kati ya chaîne na bino Ediba TV nalobaka awa soki moto aye na lisese na ye ezali lokola aye kosala tubela aye kotubela mabe oyo basalaki ye ou bien yasalaki c'est pour cela que tomemaka mpo tolakisa peuple de Dieu boyoka soki oza kokende deja kuna ne faites pas ça chez vous komeka kosala yango te parce que litombe ezali kaka liwa litombe ezalaka liwa na moto atamboli na diabulu na moto atamboli na mibeko ya kobanga kolo te bandeko balandinga na bokembo na bokebi napesi bandeko nyonso bambote oyo balandaka chaîne oyo mpe boyoka ndeko mobali abiki na liwa oyo ewutaki na nzela ya maboti na ye na bakamarade na ye bino baparent botika bizaleli ya koyina bana na bino il y a des parents qui n'ont même pas supporté ses enfants ba supporter bango te mais lelo bakoma kotia mpe ntangwa tindelanga meya sayelanga boye non tika ya soki mutu azwi nde akokanisa yo mutu moko pete na mokili ya moya se oyo atangama azwaka mbongo mpo akipe baboti na ye te ou bien akipe source epai ya muta te ezalaka te. Tout le monde est reconnaissant dans la vie. Tout le monde est reconnaissant que Mouton n'a pas ce qu'il a moi. Tout le monde est reconnaissant que ce qui l'on a zali à vie, ezali tatawana, ezali mamawana. Qu'on a pifoté pour senga, ou le baquet nos avantages. Non. En demandant, il faut faire attention aussi. Tu ne sais pas comment le moine ou bien l'homme, personne en question, il gagne sa vie. Tu ne sais pas. Bato bakoma kokota ba loge ba okende ba epa ebele kuluka ba vitesse ya mambo yo bako senga ko bazuma pesho mbongo mabe e kongoli yo ezala na bandeko ya ba famille ya mibali bozala bango ezala yo mundeko mobali quand tu as des familles même na Kisasa même il faut faire attention pour leur envoyer de l'argent bandeko mingi bakomi ko boma bandeko na bango motema mabe etondi yaza na poto akolia mbongo ye moko yaza na États-Unis na Afrique oyebi ndenge nini. Quand vous écoutez seulement les États-Unis, peut-être il gagne $5 000. Il y a qui ça, ce qui $5 000 il pension tout. Ce qui a $5 000, il faut attendre $2 000. À la bana, à la charge, il faut son bagage à son courant. Les enfants là, comment vont vivre? La vie n'est pas facile. Il va rester avec combien? Peut-être il va te songer, non? $200, $300. Tu parles n'importe quoi dans le coma. Attention mingi na vie ya kuanvie batu mingi bakotisa mabele na kuanvie batu surtout biso baminga na spirituel oyo soko kikobika ngai okukutana na libanga la moto mamnene yo moko otiki mokili ya tata nzambe oke kosalela diabulu pona seko na seko parce que ezala baliwa otobengi ba mort éternelle ezali okufi awa oke kosala vie éternelle epai ya kolo ofandi na trône na ye au sepeli pe lokola angelo donc nzambe azana biso bomba biso po te to mona na bokola lobi o ezalaka toujours ba émission moko chrétienne édifiant pour la kolakisa peuple de Dieu lolenge nini ya kotambola na bokila tata nzambe to mona ni bokola lobi soki Yesu Masia azoki. Allô ma soeur fille. Ya ma soeur. Bon maman kuna na homme de veilleur misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Alors là qui vient te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde wana te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman koma na misunga homme de veillard. Kota ni maman. Oh maman zongo lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman zongi chéni. Maman Zolia 3 fois Tongo midi poko Deko nanga elo musu sepeli singai Misunga homme de veillard Webi ba webi ke Bana courant so kata So
soki esalika manœuvre pano eyali tan baa na lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet evanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto dérangé kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati. Tu sais pourquoi? Homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futima on ozo regretter. Ah bon, tu sais bien nazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Et comment ni na misu te? Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bon, liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya panda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa kama bongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komili batimi sona. Babe.